Bandeko, chers amis, mbote na bino partout boyali. Juste pour nous expliquer bino que ba soldats ici du Soudan ba tondi kotonda na mboka na biso. Ezali mawa bandeko na ngai ke mboka na biso ekomi pona mutu nyonso akota na ye. Sikoyo ba Soudanais wana baza banani. Donc biso na armée te mboka munene neti RDC. Mais ba Soudanais ba mboka moko ya pamba bazo ya po bacha sécurité parce que biso armée na biso ezana mboka ba Rwandais. Ah, ba député, to tchaka bref ba parlementaire, ba traita ka eloko moko te. Bientôt ba député bazo kene musala na bango ezo sila. 4 ans kalate musala bango ezo sila. Na 4 ans na basali eloko te. Bandeko, na minute on azolo banabino awa na France eza kotoka. Na UFC bino eza kotoka. Ce qu'il faut pas gouvernement faut pas ba démissionnaire. Tala. Na mboka na biso député banga ministre. Awa gouvernement te banga ba député. Tala. Awa gouvernement te banga ba député. O se rendre compte ya musala osala. Pana biso bazui 21 000. Bazui voiture, ba PCO. Ba epi koza pauvre. Allez, okani monoko. 4 ans armée. Eza ya biso te. Bouti kozala ba député, bolobi le côté. Bazui mutulete suki mboso suki solar suki nani. Batie président d'assemblée. Un président d'assemblée comme un camarade de ministre. Ah oui, c'est la raté. Ah on a fait la raté. Ah bandi koza mamingi hein. Na ba na bino mboka wana c'est fini, c'est fini. Ah na ebite miracle nini parce que na tali na bandenge nyonso zoba na zo na miracle te oyo kotinda bino ke mboka wana ezo na maboko na biso. Bino ba congolais musala bino ba te biso te ah boni koloba depuis congolais musala koloba. Mais pour l'examen après beneli to kozo yango ayebite. Ba marche bozo salaka ya buzoba ezanga tatina bosala ba marche mondela okama bino parce que président za congolais. Bino mo ina besoin président congolais yewana. Mais bosala ba marche pourquoi? Mondela mo bino bazoba. Nani aina Kisasa mukonzi ya awa aina Kisasa. Azobina na kisibino bière. Akeko bina piste. Alexino Mwasi. Hein? Alexino bière. Alexino ba musicien. Alexino Mwasi. Abitala musala na bino yangoyo. Est-ce que Macron awa bina kande wana? Awa wana mboko bina kande wana? Alexino aluki ba musicien abitala musala na bino ba musicien ba musique. Ko bina pamba. Basi. Et puis ko yiba. Siko yo bino bozo sepela. Tant bozo bina Macron bozo sepela. Yo se kabino a to kozanga ma yele na patient. Sagesse est impatient. Yazo se kabino na ndenge ke bière basi na piste ba musicien. Bino bozo sepela nae. Amoni bazoba. Bino bozo sepela nae. Amoni bino bazoba. Total basoda. Bon to continuer. Emawa. Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale luttant contre une offensive rebelle, a annoncé un porte-parole de l'armée sud-soudanaise mercredi. Lors d'une cérémonie organisée à Juba, le président Salva Kiir a demandé aux militaires de maintenir la paix, les exhortant à protéger les civils et leurs biens. Maintenant, vous êtes une force organisée et vous allez maintenir la paix, même si vous ne portez pas de casque bleu. Le casque que vous portez va se transformer en bleu. Et il va changer en fonction de votre performance. Lors de votre prochaine mission, votre casque sera bleu.
l'est de la RDC, des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23, qui depuis la relance de leur offensive en octobre ont conquis de vastes pans du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînant une montée de tension entre Kinshasa et Kigali. Depuis que nous sommes indépendants, c'est la première mission à laquelle nous participons afin d'apporter la paix dans la région et dans le monde entier. C'est très important car nous avons des casques bleus ici. Maintenant, nous aussi, nous allons apporter la stabilité au Congo et à toutes nos frontières. La force régionale établie sous l'égide du Kenya doit comprendre des militaires venant du Burundi, de l'Ouganda, du Soudan du Sud et du Kenya. Néanmoins, son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu. Bah d'accord. Quelle honte, hein? Ah, bah tu dis combien de militaires? Combien de soldats, pardon? Nombre de soldats, ça va monter. Bakor. Bango bakepe kuna pona ko yiba. Bakepe le logo mususte, ba bakepe pona ko yiba. Bakepe le logo mususte. Ah, ba de ko ya mawa. Vraiment ça mawa. Musuka sonité. 58 millions caméra yibaki. Eko somba minduki boni. Barmement boni pour la guerre, 58 millions. Oyo Kabila zui, akotonga kingakati. Tala comme preuve, Kabila zui mbongo na ye, akotonga kingakati, mutalobaka na yete, asomi ben bateau na ye, asomi pa avion na ye, mutalobaka na zate. Et bon, est-ce que vous libérez pour deni? Déjà Kabila asali pays na kati ya RDC, asali pays na ye. Asomi bateau, asomi avion. Nana lo banaye. Est-ce que nana zo lo banaye? Mais est-ce que vous récupérez beaucoup d'argent? Azo tambola bazo betile ba bateau landaye. Soko pa lingi lobi à reprendre le pouvoir à cause du pouvoir. On soko ya lingi là. Tant on entend les politiciens congolais, bazo la télévision pour le parler comme pape, pour le parler comme Maroc, il y a Macron. Mais comment un politicien n'a pas besoin de besoin de mwana. Donc ti lelo yo politicien, ozoye bate qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans boka na yo. Donc ozoye bate pourquoi guerre on a aussi la tête. Mais parler au moins pourquoi guerre aussi la tête. Ozoye le bamakabuya. Papa Sani. Oyo le bali Macron Sani. Ah. Nga suka ba politicien na bien. Problème na biso tozo gagner tek bitumbeza te parce que chef d'état-major aza rwandais. Armée eza na boko na biso te na kati ya mboka na biso. Première fois na pays. Premier pays au monde armée na mboka na ye eza yete. Ba militaire na ba soldat na biso baza na masasité. Ba armement papa ke no kubundeza te. Onda mbake ne kuna aboyi bango, ba bomi bango. Pas bon, bon. On sait le monde. Mon conji, oh, vous allez dans le pouvoir, bah, ça qui est bien. Au signé, Essili. Où signé Essili? Ma armée talioté. Et c'est bien, mon amour. Tu le mot blanc armée. Tu le mot blanc Kabila. Abenga Kagame frère. Kagame ayana kati ya Kinshasa bayamba yeni tumukonzi. Bayamba yeni bayamba mikonzi nyonso. Kagame. Bande kulanga. Oyo bazan espoir. Ki boko récupérer mboka. Boko sima mutu un jour. Boko banango je suis pessimiste. Non, je suis optimiste. Bino toza ba pessimiste ngaite. Parce que nous sommes en musique. Dès qu'on a la A plus B, mais nous sommes en besoin de Bango bazan na plan B, oui fanda. Ba ebi ke bino ba okima na élection, effectivement bino okima kota ba élection. Tant que quelqu'un ba élection za ngote. Ba sa bino ba je. Si le moyen bi tout en ezo la bino. Abi bon. Ce qui élection que ça là, batu oyo bazan na poto.
Ce qui qu'on s'inscrire te. Ok qu'on se faire enrôler te dans l'ambassade. Qu'on ne ça te hein. Nous allons prévenir lui là qu'on ne ça te hein. Covid est là, mais kuna bazo continuer nango hein. Ce qui yo auquel ambassade comme commissaire qui ne peut y yobo sana. Parce qu'à partir de l'aéroport, ba autonomie le vote. Ce qui ne kini, ne ba mazo kende kuna yo pe kende. Et ko changer nango le côté. Bango ba yo kana, tu no basa la 10 ans. Pour ne quoi anéantir ba politicien. Ce qui faut te relater, ba année nyonso ne ko ni perte. Ay bo sa susu élection susu o tu le boleka. Donc ceux qui année mi balé mi sa to ke perte. Et ça n'était Kabila c'est là qui alors voilà si le musiko yo akobeta ne 13 à 15 ans. Kabila lelo yo azam buta mbongo osadate azomona kutu vomia sani makamona qui président. Mais bino so bongo sakana ye akozo reprendre qui pouvoir na ye. Siko bino bozo pouvoir na ndenge ni. Ngana yebite hein. Ceux qui ont rêvé, ceux qui n'ont pas évité, mais quand on explique, ça va commenter que tu as pouvoir. Tant que vous comment, on comprend déjà que on sali boye, aza idiot. On che commenter à boye, qui va causer, bah sous bah rêve. Ah tu causes na combat le mumba, ah tu causes na combat papa simokibang, ah tu causes. So mon tu as commander moi na sais que ya, à que nous le docteur, aza normal souste. Bah tu vas vivre bango, yo so tanga bato bakufa. Ah, mais Congolais en dingue. Bah, tu vas vivre, guerre les physique. Yo tanga bato bakufa. Bah, on t'a bonda. Comment on t'a cause na bonia matina niveau wana. C'est triste, hein? Deko expliquer nga boko zo mboka ndeni. Peuple, hey tsabe agaye. Boy baronde te. Baronde boy bangote. Pona mbongo, pona pouvoir. Ba mindere ba ko tika ba boma bino même za combien capital ba boyi bino. Eh, mais rendez pour boma mutu pour yeze le côté. Bino vous avez un problème, rendez un problème té. Pour boma bino il y a problème té. Donc mega uté. Bon ni nanga ndinga lobaki nanga. Aleki sa Chilombo pour asalaki tout à éviter les bêtes de sang. À éviter makila dans la capitale. Il y a mon appel qui pouvoir pas être l'homme. Abisoka, il faut le zoki ango. Batonga kufa ndio sakalate. Parce que ba armement et fanda na kingakati ya na maluku na kingakati. Tant musubo refa boy baba kamute. Ba armement sophistiqué et uta russe et fanda na kingakati musu fandi na maluku. Ce que meka ba ebimi. Ba solo abili ba okimamba. Si quand ils ont réfléchi na ndenge nini que boko récupérer boko ndeni. Bandeko yo zo ko réfléchi na ndenge nini. Na ndenge mutali boma to na ndenge bomoto. Boko récupérer boko ndeni. Na habité ceux qui ont raisonné ndenge ni. Boko récupérer boko ndeni. C'est fini ça. Ba o ba yo ko anga bazana FCC. Ba yibi na lobakani. Pe bango ba lobakani ni. Et bah risque dans après on expliquer bien. Et le côté. Na est kuna ba zo bino ba minerai, ba zo bino ngona pepele ba zo yango pou ba kenango. Ba zo yango pou ba kenango. Ba policier congolais ka koloba na internet. Bino ngona kabila loba. Bino ngona kabila loba. Bino ngona Kagame loba. Mais kino tala, zan vila bino kutu yango na tila bino. Il pas congolais. Koloba na koloba. Na la xamino to moko tozane awa me. To lo biminga na moto cha mo loko moko ekitsepso omke mutema. Hein? Voilà. Malheureusement boy. Anga chelo mo vraiment ekitsepso mutema. Tolando. Babotoli lupango ndeko na ngai na moto aliaka na chef de l'état oyo mokolo état de droit ndeko na ngai opérateur économique asaka na l'état aza député te a ministre te opérateur économique oyo atungaka biloko na ye na mbongo afutaka taxe ya l'état
bato oyo balobi état de droit babotoli lopango na ye na GP na avenue Tango numéro 17 et puis adefi mbongo na banque abandi mpe kotonga lopango na ye na guo ye asepelaki nango parce que investissement na ye ezali kaka immobilier na ye atongi adwi mbongo na banque atongi 3 niveaux 3 niveaux wana abandi kotia atie mpe balocataire asali mpe sika na ye mpo ye moko avanda na poto na mwasi na bana incendie coup de foudre dans la famille ono boya jipe mibale ya polisi kasongo atindi yango eza kodegerpiri e balocataire e mokolo ndako arrivé là-bas on a jeté les histoires dehors par qui un enfant mwana ya mama oyo tosombaka lopango ya cela 15 ans sans huissier judiciaire pour ce qui jugement moko ezali huissier judiciaire ne moto akoya identifier d'abord biso s'il y a un litige s'il y a un problème sans huissier judiciaire aye mwana wana ne moto abandi kokoma na mire biloko oyo omoni na lopango na ndako omoni dayelo image ya ndako baekri wana mwana wana moto abandi kokoma yango eske azali huissier judiciaire non mibeko elobi ke après 2 ans jamais okoki koattake certificat d'enregistrement après 2 ans te ekomi babenga yango na 3 vieux certificat d'enregistrement sur base nini oyo epesi ye aya na bajip ya basoda mpo abimisi bato libanda aza na jugement nini aza na azali akompagne na banani azali akompagne na jugement moko te sauf bulletin de service oyo bainstruire na commissaire provincial ya ville ya Kinshasa oyo apesaki basoda bulletin de service ok bulletin de service ndenge ezala accompagné na jugement mpona koexécute yango et accompagné na huissier judiciaire dès que procédure wana nyonso tout eza te kaka bulletin de service d'état de droit et le commissaire provincial ya police ville de Kinshasa autorisé policier bakende accompagné na bulletin de service sans jugement. C'est ça l'état de désordre que j'informe. Procédure au lobby de Salemate. Jugement exaté et l'autre moratoire. Il y a quoi de ça qui le voyage à la poto avec un avocat na yao. Maître Mathieu Chakala Zaliao. Azabe na adresse ezali connu la promesse. Bakoy ko annoncer que voilà jugement terre est condamné yo. Mais mon tafundi jugement wana c'est tel. Alors et l'autre on essaie mate na bana moni bandeko. Na audio ça la vidéo mususu wa numéro 1066. Na bana bino que le pays est géré par des primangondo. Mais ebele balanda ngai baba villageois ils ont fingate. Tant que tu as primangondo, ce n'est pas n'importe qui a eu primangondo zanani. Il faut banakini biso ba oyo. Bino mutu ba mboka kuna boye bo vandi bo sali biso ba 10 ans 15 ans wa mona kinité. Bana ba kinta quand on parle oh ba kino biso oyo. Tant que kineza propre, to vivant bisengo ya kini. To mona katina ko ya poto te parce que kini ele kaka poto. Onyo so mona awa na kini alaka. Bino mutu ba mboka to pesi bino bandako ya bozala ba locataire. Boyebi histoire te lelo bokomi ko gérer mboka. Tala mako papa zoloba. Faut mona kake tala mutu même atangi mutu même asali université. Soka za villageois aza ndenge moko na citadin te. Non ba kokona te. Soki aza villageois azoloba français ndenge nini eloko te. Tala biloko mike kasongo autasuki wapi na bilete de service asako ordonné bozwa bokilo sala bo notion moko ya droit na mutu esate tango tato azoloba ba officier judiciaire mais kasongo biloko na yebi ngwa kasongo avanda sona mbushi ba isu papi izama ouais bon na bato boye soko pesa idée ya ko récupérer mboka yebi na inde ba récupérer mboka te gouvernement ya brutalité na gouvernement désordre. C'est ça le tribalisme. Makamuto vivant na Mobutu. Yango bato bazo vivre. C'est vrai que nata Mobutu a dit pire mais yango yo bato bazo vivre. Kocha bato batanga na bango te. Na mona ba uto otindangelo ko moko nani soki général soki nani o katanga yo soki mbuji soki nani bosele ko mona ye. Njoka sana école militaire te.
général balba ki siko aboma ki muta droit de l'homme ba oti nanga mena ipa na tiagote donc asale armée T arasa na yangote bon voilà mais le ça katangé pour faire ça na bakatangé balbe le joie nde mona Mobutu babara moto na ba mususu wana babila ba comme armée ngeli kalakate allez général tant miteme comme na bandundu azali déjà na Brazzaville mboka batonga on a tribalisme té il faut que la premier gouvernement Kasavubu bon ko on est na Google bota la premier gouvernement Kasavubu tangu Tshombe alongwaki premier ministre achekina tangu Lumumba alongwaki premier ministre acheki mukongote metala nomination sur Moulubate Katangé sur Moulubate Katangé pourquoi parce que Mouluba Katanga na Mouluba ya Mbojimai kananga baza bana kokomoko soki lelo yo à part Mobutu ndenge situation comme lelo eza banani bakatangé na baluba ya oya Chilombo bandiko za mawa eza mawa na kama wabino tambola ndaka batumu ba yimbe wa histoire mboka te omona mutu afanya ndako na ipenda alati cravate ayolo na bokecho na kama wakabibe buta usaka na vina yo bazaba pecho boko landa na mobilisation ya mboka boya ça vous avez besoin mais quand on parle de la politique d'autres pays mais dis ça batona di Hollande ba côté histoire de pas tant le bane so lango ayebi à tel côté parce que belé ba picho ba odombo bana tout ça azolo ba politique yo vandi ozolo ndakaye mais c'est grave c'est vrai tango ba marche là qui bozolanda bango po oyebi ki bazo benga ba petit ba ki neko tamola mais au vandi boye on a picho na le politique c'est triste mais RDC ba congolais muto simplement vérité balinga kolanda été mais muto simplement ba connerie ba polémique tande batondi bo Kabila moneli biso pamba te Kabila yebi ke bango et pas masange ali polémique ali théâtre ali ils sont là-bas nga benga bato ya FCC bazala surpris bilo muso ngaso na zo ngo ba et puis bazolo blanga mais yo so foko la bato miswa il m'appelle me disent ba yebi nga yebe belé nem sa bango ke boze belé kuna nga l'équipe na politique ngamboka wana ndenge Chilombo sali 4 ans ngai bato apoto ba musonde sa zongi à part kuna bo bambongo bato bazo yiba wana à part este bambongo ba caméra bazo yiba na ba Chilombo ko azasu na basi combien tina betasi ni basi banda ko partout ndako caméra na poto na États-Unis azasu la 30 chambre ala ne kuna te afuta ba charge bato ko lapide bangwana Congolais on normal mamu so benga mikolo atini ngelo kwa papa tala Kabila na kini tina su bandu ndo su wapi ne bazo kumisa ye bazo olanda ye pourquoi parce que peuple a informé té télévision ça na bako na bisoté donc peuple ba kana été soki yo uti poto ke kin yo muto ba ko expliquer ba kin ke Kabila za Rwanda ba muso te tika ba kuna yo kuna tika ba kuna yo nasala ba tepele ba docteur ba nani ba kitala ba ki bazo benga ba yime pasteur c'est pas la peine de le voir. Tout vos autres, ils ont yabino kuna. Awa, réalité va éviter. Pourquoi? Télévision batila bango, makamanzambe, miziki, kobina. Batila bango télévision ni bwana. Et, muta revendiqué, azate. Ba député, masanga, basi. Ba sénateur, masanga, basi. Ba ministre, pareil. Ba conseiller, Kabila, Chilombo, pareil. Alors, on peut marquer ni bade kona. Un peu de nous. Soko ba kubarikaniza mo toko mala kimia basala gaga pona bato abodela boye bike Chilombo bata potama il n'a jamais travaillé chez lui et vous acceptez que ce monsieur a comme président de la République et vous l'appelez aussi béton mondela moni biso ba nyama CV ezate
Lumumba Kutu, azali na moi CV, bien que moyibi, mais azali na moi CV. À travailler na poste. Bien que kokelo côté mais ka moi CV amukeli. Mais tu le monamboka na rien. Mobutu, CV là était mais ka moi CV. Soldat. Après le batile le mayuya. Mais tu le monamboka na le côté. Et ça m'a ouais, bandiko, vraiment ça m'a ouais. Bongo mutsu atuninga yolo bi okunda na bongo akwa ser vidéo oyo sala. Oh. Ba question mususu so muta poser ngo ha na mona ne muto yo auti mboka aye mikolo yo to ina poto mbala moko. Ya mamingi. Ndeko na vie mboka nyeso oyo moni ezo ede yo po fanda mboka nyeso yo moni okufa bakunda okuna fanda bakunda okuna nga pale makambo oyo nazala bandimi banani bazokendeke tango azonga regrete abi nazaki na pona 3 semaines na 2 semaines nazongi nazaki pona 2 semaines mais une semaine papa ce n'est pas Kin Label au biso to vanda ka biso na bino okoti batu moko kuna bazolo ba minoko moko obiso kutoyebaka te nzambe na ngai ya passé hein vraiment ça passé hein ba soda soudanais na kati ya mboka na bino pai ba bazali ba soda na bino bazate bazala ba ona ba Rwanda kuna ba M23 bazotama na baza koyiba na Assemblée nationale ba bango te na Sénat ba bango te ba ministre bango moko koyiba parce que bino Fayulu azali loni Fayulu azali nani Fayulu pour l'instant azali rien azali président azali rien azali sur Assemblée kuna azali bani ba beba ba Muzitu tout ça cette bande de voleurs pour le beloni ndeko nanga nayebi ke yopo nimboka na onde tinga. Hein? C'est vrai que awa ngaza français na mboko. Mais nous les pays d'origine ngai et puis ça nga passe. Et puis ça nga passe. Minde na vandi awa. Même na matadi na luozi na okenite. Parce que côté na nyoso ipare ko makelele. Ba Congo ba ibaka guerre, ba Congo ba ibaka pa makile tangaka te. Léo na ba Congo bazoyoka makile tangi. Biso ba Congo biloko to ibaki amonte. Ba violence, ba brutalité na bino, biso ba Congo to ibaki amonte. Ya na mundela lingaka biso ko lika peuple nyonso. Abengi biso ba crocodile, les restes sont des lézards. Omoni nani lézard. Même si on a l'endenge nini, akuma crocodile jamais. Donc ça mu Congo na présidence, to premier ministre. Ça, c'est les Belges qui l'ont dit. Hein? Qui l'ont dit. Ce sont des Belges. Sam Congo, président de la République, Sam Congo, premier ministre. On nous a regardé. Parce que gestionnaire, et Sam Congo. Bamoutou à Simbaka, administration belge, Belge na Congo. Ba pesa jamais administration na Muluba, na école Mususu. On peut se osani. Le mundele asali to lebo pesa administration na Mongala après na Katange après na Muluba. Ayebi ke batola nyonso bazo wana bazala ba gestionnaire te botala mboka de koma. Alors boyo comme je fais ce que et là on nino ozangi to pesa oke. Et là on nino ozoze la oswa. Parce que c'est la première fois de voir l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Et nous n'arrivons même pas à supporter. Nous sommes en train de te tolérer. Et là, on est sengi na biso, to pesa yo, okende, otika biso na kimia. Toi, na posa abakozo ba asemi. Et sengi ni. Bande on a biso a ide perso boza en ligne. Pour eux, on a biso. Et tika na ya sala to sa ila ni po akende ake lelo ne to lo barabu asisi ajo ati esengini e bongo so me amutu mo bijuna so belete e bongo so manda una so bite
Parce que le couple, on n'aura jamais le couple n'importe. Jamais. Chers amis, ces messieurs, c'est un chien de Kabila. Il était avec Kabila pendant 18 ans. Ils ont détruit le pays. Ils ont laissé le pays dans un trou profond. Dans un trou profond. Aujourd'hui, les mêmes messieurs réclament le retour de Kabila. Ah, Bandeko. Kabila a volé, il a détruit le pays, il a empoisonné, il a tué. Il y a même des fausses communes. Mais ces messieurs veulent le retour de Kabila. Alors, avec des messieurs comme ça, vous récupérez Mbokandegini. Vous récupérez Mbokandegini. Il est contre Tshilombo, mais pour Kabila. Voilà. C'est triste, hein? Vous en avez pas boy. Na ute ko na émission na yemoko boye, azam to FCC. Azam pena fanatique ya Kabila ni ausana te. Alors ko tchaka Tshilombo mal à l'aise. Bato boy beaucoup tra bangote. Parce que na Tshilombo na ye pareil. Na Kabila pareil. Bato beaucoup tra bangote. Emawa. Badeko, namoni nati kabino na lembi. Vraiment na lembi. Voilà, merci.